Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Merci de la confiance que vous accordez à cette émission Radio Lokole TV, présentée par moi-même, votre humble serviteur, Fiston Pelende de Tata Sedek. Bandeko balandi bisika nyonso bozwami, merci mingi na confiance oyo bozopesa émission oyo na programme oyo epesa kabino batoli to betaka ba histoire vrai awa non seulement pour édifier bana nzambe mais aussi pour édifier bandeko nyonso ya mangala pour bongisa bisika ezali mbilinga mbenga na communauté pour tozonga biso nyonso na molongo esika ndeko akwei yo olinga to kweya bandeko bayaka na masolo na bango to betaka yango po ete akabandeko mususu po bandeko mususu bakoya te mususu pe aka na lisolo azana solution te ayena ngo awa na Radio Lokole TV po awa tozali na ba intellectuel tozali na ba mama ya botosi tozali na papa ya bwania bandeko ya bwania bana ya bwania to resonaka ensemble pour na kopa solution na likambo ndeko moko boye lelo lisolo ezali nini ndeko apesi lisolo yepe eleke na apesaki déjà conseil pa moninga na ye mais elekeli ya na Radio Lokole TV pour ba homme sage ba femme sage ba yaya sage ba leki sage ba na Radio Lokole to décortiquer ensemble na bino ndenge ka bomoni na titre wana batuni mutuna ndeko atuni est-ce que na koki ko bala camarade ya ndeko na ngai lisolo ezali nini lelo lisolo wuti bongo na ebandaki na Kinshasa suka bongo na Johannesburg ndeko apesi lisolo tokotanga kombo na ete mais tokotanga ba kombo ya ba concerné mais tokotanga kombo mboka te tokotanga ka prénom ba prénom kaka maintenant a besoin conseil na bino awa na Radio Lokole pour debi bata bwania bazali awa likamuni eleki na Kinshasa to likamuni ezali koleka sika abuye ndeko apesi lisolo alobi d'abord lisolo bandaki na Inikin Université de Kinshasa colline inspirée bana yosa colline inspirée mbote bisika bozali ba o tu balega pe na colline inspirée mbote na bino ndeko mwasi alobi babana ekotanga na colline inspirée à l'époque bazalaki na homme ebika ba homme dezalaka bazalaki misatu na misatu bazalaki wana bazalaki na Charlie moko komo nezaki Charlie mususu komo nezaki Michael. Alors yendo kapesi biso lisolo azalaki beaucoup plus proche na Michael sikoyo Charlie na Michael bazalaki bandeko ba cousine mwana mama leki na mwana mama kulutu sikoyo bandeko bafana na homme ndenge zalaka na colline inspirée université à Kinshasa boyebi ke ba homme ndenge zalaka na ba homme basi na ba homme ya mibali sikoyo na ba homme ya basi mibali bakotaka te boyebi yango très bien mais na ba homme ya mibali basi bakotaka na bango eza un problème te est-ce la kosi ba de Inikin bokomi eza ka bongo Radio Lokole masolo to yebi Didier Djenga Barabas Mbote Losako autorité morale ba mongo nyonso na monde entier je confirme Didier Djenga Barabas sponsor officiel de l'émission Tirato Vandi Saï Yannick Inia Dragon de monnaie congolais Mbongo Ebele Losako Sikozali la Bosante Micho Tambwe Koko les lions de la tribu de Djobour Mbote Sikabo en séjour à Cape Town Sikonde ko mwasa lobi boyebi ka ndeza la kana homme ya basi mbali bakota kate mais na homme mibali basi bayaka ezalaka na journée moko za chaque année une fois kaka na anglais abenga ngo open day na français journée ouverte de la journée ouverte voilà c'est-à-dire que ba autorisaka bana mibali ba étudiant mibali baya kotala ba étudiante na homme na bango alors ezaka journée moko spéciale bande ko Inikin bokomi ezaka nengo onat siko journée ngo zala ke non ba lambaka ba bongisi ba basa ba dekora ba homme na bango nyos tout wana très bien pour ce mibali na bango to ba chéri na bango ba ye ba kote ba à l'aise na tout ma fête mon na Inikin sikoyo ndeko apesi lisolo ka ndeza la kat bon bazali pe na boyfriend na bango mais sikoyo azaki pire na Charlie pardon azaki pire na Michael
Michael siko azaki peut-être na copain te azaki na copain na cité mais ya ndengo mais na université na mazaki na copain te. Quand par contre cousine na ye Charlie azalaki na ba copain mais azaki na copain moko a présenté ki bango comme on a ba benga ye docteur Blaise. Docteur Blaise azalaki Brazzaville donc Congolais na biso mais à Brazzaville. Abane ko otanga awa na pardon abane ko otanga na Kinshasa mais à Congolais à Brazzaville. Ya on sa médecine na université Papa Simon Kimbangu na Bongolo hein na Bongolo na kota yolo kapela wana université Papa Simon Kimbangu. Vous comprenez hein? Alors vous comprenez bien pour faire sa réponse à bien. Donc ndeko apesi li solo na ndeko Charlie na cousine de Michael ba no tanga na Indikini. Mais bah non ça médecine te bah non ça bah ça c'est infirmière le monde ngwana mais na indiki bah non fa na home na ndeko apesi di solo bah non fa na chambre moko zaki bazaki misako na chambre moko wana siko copain ya ndeko Charlie azaki alors ça médecine na université Papa Simon Kimbangu na koza bokuta bongolo kuna ba yolo kapela ya ba ndeka ko ya siko il se fait que soki Docteur Blaise, ton chéri, Charlie, on dit cousine, il y a Michael, aïe. Charlie pena, abade ko kipe pena, mobile newa ma bien te chéri na quoi. Soit disant dans le bané que non mais Congolais on est à Brazzaville, mais aza pena kito côté, ala ta pena bien te, ba pantalon minene donc a se planer pena te, mais tellement parce que la famille mbongo na Brazza, tellement on a pas ça mbongo ebele en mwana oza zaka na yé. Yesu Congolais Brazzaville wana Blaise docteur a pesi mbongo ya zimbongo wana akeko sakana ko enjoy ndito ba en anglais na ba copain na msu ba rika na université wana ba jatance ya zamta fashion bokomi bana Indikini mbote sika bozali fiston jama mbote Polydor Matumona ancien de l'université de Kinshasa mbote okili solo lelo to ko elibino bana Indikini te. Si il se fait que la journée wana tous les moutou ayambaka boyfriend et copain na yé ça officiel. Si il se fait que la journée wana ba que non copain de kona bango Charlie akoya. Ba bon si penda ko bien si ko tellement ko Charlie a mto ba agenda a séparer la copain on te pas ta bien ta na mtema na penate. Alors bien mo ta makambo ya papa na mapene bana osala mapena te po ana olinga ete ana olinga bambongo voilà leto benga mushina na ye mushina ya mwana mushina mbote na ba membre ne aussi à Choc Love mapendo bino ne mankambu noko pote na bosali minote mbote bino ne ostu Polydor Matumona mbote siko zali kai na Tanzanie mbote siko tellement Charlie a dit que journée wana copain na foya ayebisi ndeko na yeke non ndenge zali awa d'ailleurs ngana lingaka ete soka ye boluka mwa boke bisenga na osala ngata okenanga ko fêter na chambre mususu ba camarade mususu po ba copain na ngai o achatance ya fashion aroya mais osala boye po ani otenga na bika ndenge lingaka ete ça va journée on peut ko karaté et koki ba bongisi pe ba lambi ka déjà ba décorer ba chambre ka déjà ezaka la journée open wana do journée ouverte. Moi, je suis docteur. Alors, je suis bon, je taxi na ye, taxi bis, abundi à compagnie à l'université de Kinshasa, ou à la moitié night, quand les journée open. À côté de l'accès, nous sommes. Tant à côté de l'accouti, de quoi apprécier le solo, na pire massa na ye, Michael. Mais wapi, moi, c'est en fait, wapi Charlie. Oui, puis quand les basses basara ba couverture ba ndeko na bango ba master na bango bino ndenge zali a Charlie ba bengi na ndako azongi mbangu na ndako problème ko na ndako kuna awosana biso awate ya solo ça va ya pas kipe na été et sali bango pasiko makambu oyo Charlie ana osala cousine na ye Michael ana osepa na monte on osala pasha osakana te tellement ya zaina mbali te na Indikini wana mbali pe ya cité de gars zaina ga mbili et bien ça va bien te à couvrir quand on a pas solo ba ici docteur Blaise ma solo ba c'est qui ba lié si ko tellement peu mon bali
to copain ya ndeko mususu wana pa azalaki wana bon ekoki abino ye pe azwi copain na ye bakene bango otambola libanda batiki sikoyo Michael cousine ya Charlie na copain ya Charlie na om batikali wana abino na tika bango nga pe na kendaki na ngai et puis leta on na kozonga na kutie pa sa kendaki na eleka na okandengo wana eleka na okandengo wana eleka na ngope ado puto mbangu il se fait que basi sipe classe bapanzani classe pe sili ba netremble ane pe sili bapanzani ndeko wana o apesi solo aina pe Afrique du Sud musala ndeko Blaise pe docteur Blaise azonga na ina Brazzaville classe sili donc bapanzana siko Charlie atika na Kinshasa on a dit copine ya docteur Blaise entre temps Michael on a dit pire master de apesi solo akena Angola akenda na Angola ko bunda Angola kaleza ko bima babima kena Angola siko ndeko apesi solo abi papa fiston ka ndeko maka WhatsApp eko osaiza raté après musala na kotika na Facebook nanga na otala na moni siko photo ya docteur Blaise aza amina mimo na ebi pe na Brazzaville atali boy na bendi siko photo atali boy oza docteur Blaise abi atindele demande ami tant atindele demande ami docteur Blaise pe andimi bandi ko sola boy docteur Blaise yo boni abisko docteur Blaise on a comme si docteur pe docteur ba deba na fama mbongo na Brazzaville docteur Blaise a tuna mingi ndenge nini Michael cousine ya ex moi na basi ba kabwana kala abino yeba yebse no Michael asa bien akenda kuta Angola boye c'est vrai on ndenge ni muninga na Charlie Charlie pas na bien atuni est-ce que ko pesa asayi docteur FCA en tout cas Michael azaki mwasi moko malamu camarade bon malamu à faire passer un bon moment ya consolation na université na bino wana ondimate en tout cas ça bena mwasi malamu oko pesa nga ba coordonner na été ndeko apesi solo abino nazalaki na ba coordonner pas azaki pire masa nga na ko pesa numéro mutu ndengo ante abino comme ça na ko lukaye na tout na so ndimi na pesa au numéro mais lukaye na Facebook apesi comment na Facebook ça va docteur appeler ko lukaye entre temps sikope ya bengi siko mninga na Luanda abengi mninga na Luanda Michael boni obi susu docteur Blaise rappeler il sera bien na ebié kutu na benga ki na komeki na Facebook aosenga nga numéro na yo na pesa ye pesa ye abi wazaki na ba 2020 ba 2020 pesa ye ça va azipe numéro apesi pa docteur ya tiki na ye eleka na ngope abi kaka na ba fin en fait na ba fin 2020 awa aoki siko nde master na ye o Angola Michael abenge na WhatsApp bali po solo non docteur Blaise akomela ngai déjà to komela na mais to bano komela na to solo la ki abisinga gutu akoma docteur mais asa na Brazzaville mais la mit oyo asa na Belgique ba ke stage moya musala ba ça 2 mois aozonga mais azobetelanga masolo mingi ya bolingo akomo linga abala ngai na ebite oza ndenge nini en tout cas en Angola na sana mobali penate mobali azate ya sûreté et puis difficulté na ngwana ko penate mais atindela nga kutu ba mbongo docteur Blaise atindela ka cousine ya ex na eba mbongo ba koma solo bolingo c'est vrai premier atabino et ba solo kana eleka nango kala mingi ka bana 2021 awa muninga na ya Angola muninga ya ndoka pesi di solo do Michael abengi si muninga na abi en tout cas ma soeur ndeko na yuza ndeko na ko bomela ote na docteur Blaise ko pena sérieux to bandi ko solo vraiment makamba bolingo pena bolingo ti mwasi na mobali ayebisi ngai soka ungo Belgique awasonga Congo Brazzaville awasonga mbongo ya ticket comme ça na ya na Brazzaville a présenter ngai pa ba famille na ye soka linginde ngwate comme ça ye so après Brazzaville aya na Angola akutana nga solo la na ngai et puis ba bandere ni nga na ko na Brazzaville pona a présenter ngai pa ba parents na ye abinga mbala sur azate mais ce qu'on banga
to sola déjà comme moi na mobali pena ba makama bolingo to sola na pena mama bolingo pena de se kota bolingo na mikuwa déjà mais na to mona nte banda ba sérieux wana suka tunis ko mninga ne conseil na sala siko ndenge nini vraiment soki na on a eu mama na gisasa te soki ndeko na nga yo ki o sa ndenge nini siko ndeko apesi so abisi boy bon tout cas na ebité mama bolingo utakala motema na yo moko ebi ndenge ndeko no ana ko bwagisa ye abana ko linga ete ba bantana minene azaki kitoko te d'après ye dans ce pena ete peut-être déjà papa na mama pe tikala peut-être ko sala pété ebité aiba na sala te parce que alinga ete na chine ka mbongo mais ce que ye eli ndenga libala décision il faut utapa na yo moko so ndeko apesi so abino so ke za ngai ndengo posa mbaya surute ndengo na ndenga otino de bambongo ndengo na ngani ngana ndima na ngai mais na ebiso ndima te yo zo décision yo moko otanenge osala abinga na osala siko dezo pesa nga pasi ya kosakana te ezo pesa nga pasi ya kosakana te na yebisa ndeko na nga na Kinshasa o atikala do Charlie o azaki copine na ye liboso na yebisa ba mama to na expliquer nento na gérer na makambo wana nga moko tito kuma libala na yabate kosala ndenge nini siko ndeko apesi solo ayesi minga safa ngana episode ndenge so ezaki ngai moko na ngana ndima mena go forcer te parce que ezaki ba sérieux te yana ndeko na yo yesu ka ile ba sérieux mais up to you ni en anglais ka nde yo mona so ndeko na pesi pasi moko a misongisi mutu abi est na pesi et ya no malamu na pesi réponse malamu bon ndenge to rappelle na radio le Collet TV et si ka ba betaka masolo vrai masolo edifiera batu na pesi ton so nga pa fiston pelé da beta ngo na radio le Collet TV bande ko balandi ya radio le Collet TV ba yoka ba pesa yano pona zonto na ndeko wana yangola azolanda biso pe asayi connecté asabona ki na site oyo ya biso radio le Collet TV pona azo réponse na makamuna ye ayebita sala ndenge nini alinga mobali ndeko na ye mabalana to atika banga na ye makambo pataki kopé ndeko na ye mais ndeko na wana ko boya ye ana bengi mushina ezaki ba aventure yesu ko ayela ndenga solo asala nini bandeko lisole suki wana toyebi na radio le Collet TV to na ba mama ya bwanya ba papa ya bwanya ba yaya ya bwanya ba leki ya bwanya bo benga biso parler bo tinda ba voice bo commencer bo commenter bo pesa ndeko solution ndeko Michael asana ngola asana besoin solution s'il vous plaît bino ba passage ba mama sage bo ndenge ni pour la solution oyo alingana docteur Blaise da Brazzaville to alingana na été avant pesa docteur Blaise réponse définitive pour ba solo radel kwa moi na mbali abenga ndeko na ye Charles na kisasa ye bisaya ke non ngana docteur Blaise to ko moi na mobali to asala ndenge nini pour pesa ye solution akele na no Brazzaville comme on a escalé docteur Blaise afandaka avant ba parents na ye et puis ayeb so appareil na kisasa to avant que Angola ayeb so no famille na ye lisolo esuki wana à vous le clavier bon pesa conseil. Abonnez-vous massivement na radio na chaîne na biso radio le Collet TV et pas pour peut-être ba histoire vraie pour na ko édifier bino ko peine bino kaka bato mangala communauté so bato mangala pour na ko peine bino ndeko no so na lisolo histoire vraie oli aussi ko koyaki to ndeko na koyaki olingo bete yango po bandeko so ba koyate to so na besoin conseil na lisolo na yo benga biso na radio le Collet TV numéro na biso ba ni partout ezalaka plus 27 67 64 320 85. Donc Bengabiso partout aux Alliés, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique, Bengabiso to kobeta numéro na yo. Pour lelo to suki awa. Merci na mama Véron Chako 0032 na Belgique. Merci na Teddy Fitu. Teddy Fitu écrivain, journaliste, investigateur, yone mankambu mbote. Mbote na charmante Jenny journaliste a osé tout sur les 9 pour l'organisation award mois de la femme a organisé award pour la basse tout ma femme forte à la guise que bassi ba ko tomba ko tomba mboka. Merci à toi Jenny la charmante Jenny Osaka mbote na mon ami personnel commandant Anderson de Djobour
mbote sikozali na bosanité président Charlie Mingiedi notable de Mandimba mbote na bino so bozali wana na bosanité. Restez branchés na chaîne Ramoko pour s'abonner massivement Radio Lokole TV ya onde mankamba tout ce qui y a Lokole Tokutani prochainement pour la numéro sur Lokole chap et tchara.